Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Maloba na yo! Yantone yangwe kotisa trouble na orchestre na yo. Maloba nini wana? Concert nyonso to baneko kende. Yantone poazwa muto azoloba boye. Orchestre ezaka yanga iteza ya bino. Wera yemoko akabaka orchestre na ye. Et pas encore. Lelo Sankara de Kuta komi benga vice-président. Na ndenge nini papa? Ya orchestre. Na mongongo nini? Na vocali nini? Oh ya sala na maison mère. Lelo mi benga vice-président. Sankara soko longwa maison mère alongwa. Mutu ana somo na ye azate. Comment on a rigolé la bengo depuis ma tête? Oui, moi na ma tête. Boni edingwe. Bosa bien na ma tête. Aza bien na ngolo nzambe. OK. Pas toujours qui est toujours na mama wera mozo yo kati. Yo mo intimidé wera na TV finga ko mo wera. Papa, yoka nan. Ah. Yo na ngai. Ko finga ko mo wera. Yo lité akana na pouvoir finga wera. Mon frère, ozolu ko kotanga na rankini pona nini ko? Yoka nanu azobanga ki matete na yo te. Yo ndeko zo bakisa yo mo intimidé ba tu yo ndeko zo na yo za nani? Te nga naza mutu te naza mutu simple ka ba nyonso naza mwana maison mère. Nabi naza mwana maison mère. Olingo longo nga na orchestre. Tu fina ka non. Oh papa. Te papa shikizela. Tu fina yo moko. Te zela kondise gante. Kondise te na yo kama finga na nyonso. Yo muvwa to salama yo salaka. Boyo salaka. Keba na yo Keba na yo moko pe. Keba na pe na yo. Keba na yo moko pe. Yo. Yo. To sala ba jete ya. Keba ba sala retour liboso, so sala kolero ba sala retour liboso. Boya no c'est la bino, tout fina yo. Papa, Boya no c'est la bino. So ba mo boy nyama. Nyama na yo moko. Yo. Tu fi mo boy. Tu fi mo boy yo moko. Yo na mission etibo la ko mo wera yo nani. Yo nani. Yo to ngana kumsa wera yo salaka. Yo na fikini to ebi yo. Kanga mbanga na moko. Zoba yo moko. N'importe quoi yo moko. Papa, toi là t'es ba responsable ba ta biso. Non. Allez Zani tala. Cicatrice. Cicatrice. Nabota makuluna te. Cicatrice oyo. Awa na fikini. Wera na jibe tala place bazoki sangai. Des fois soke ko tuna ye akoloba na sali 42 ans de carrière 45 ans de carrière. OK. Na se ya 30 ans te. Likolo pas 30 ans mais likolo ya 40 ans. OK. Bilamba ouf des fois alata ki papa ba calculer bilamba ba lobi bilamba nyonso epesi $120,000. Ba ange ba bilamba na nyonso wana epesi $260,000. Atiki lupam. Ba chaînette te lupam na ebite ngana to ko lesika mongo te. Ah! Tala succès ninge kena sama bile. Tala nzoto bilamba ninge kei. Ala ta chaînette na loboko mabe. Ala ta chaînette na lokolo mabe. Acha fond de te mabe. Acha rouge à lèvres mabe. Azaki soka chenyo vinga lo. Ya. Ah mikolo yo nazo se planète mo la mo pa mo konza changer équipe moko ya sécurité. Na moni pe équipe ya sécurité bazana ba norme makasi ya musala. Tika boye. Et loko ba bengi sécurité na protéger ka mo makasi. On se comprend. So na moni batu ba sala mo surtout na ba norme ba bwa ka mutu na sete. Wana ngana na sepela nango. Ozomona papa. Wana botea mauvais colonne vertébrale. Botea mauvais souvenir hein. Oh papa, non moni ngana tambola ka na simba lisu madame te na palais. Na buka na colonne. Mais madame okima. Oh papa, so okima pour mes attentes. Ngana la bonde la ka libonde lika ya société wana. Chez Biso Télévision,
chaîne oyo ekokani na yo. @mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na bapel na bino, merci na ba remarque oyo boko sala biso awa na chez Biso Télévision. Merci pe na sponsor na biso ye andima na eko sponsoriser biso awa na chez Biso Télévision neto le la chaîne qui vous ressemble. Merci na maman Emily Setimainga moi Nzambe na sponsoring na yo au côté na biso ti na 2022 vraiment nzamba pambola yo. Merci pe na nyo soko sala pona bala bitike. Donc nzamba kozanga te kozong sa ebele akofungola lola pona yo. Merci na ba o nyonso ba contribuer à poete chez Biso Télévision qui est liboso nzambe ya pambola bino nzambe ya mona bino na nyonso ya bino bo pesa katope ba conseil na bino poete to évoluer na émission lelo ba o pe bo finga biso nzamba pambola bino o pe bolinga biso te to linga bino mingi. Merci pe na Lidi Mukadi ma femme, merci na ba o nyonso ba na biso na Mbujimai na ba province na moi boko consommer biso, merci beaucoup. Lelo to une actualité, to na nini to ye kolobela mai matali réunion oyo wera son na lobela ki o avant ça ba musicien na ye na groupe na ye wenge musique maison mère, voilà vous dire départ ya Sankara le biloba lo ba ebele concernant wera son toko suite à malamu lelo na émission lelo toko lobela pe mai matali enterrement obsèque ya ndeko na biso de fao lelo de fao ba yemba ki alataki ba or alataki nyonso kumvoata ya kosakana te lelo atiki biso tosu les son nini na liwa ya defao boko yoka ba réponse na pasteur amone na yambi lelo ye asakana te ya lo ba vérité toko le blape voyage qui senior apé et ko sala mo nungu botuna ki pasteur lité ya kanda papa na pession mbote papa chic sango nini vraiment tata na biso ya likolo azobatela pe azobomba biso amen na pesi pe libota na nzambe oyo bazolanda biso bisika nyonso bizwami bino yawe nzambe tata apambola bino papa Chiki na sepeli vraiment na maloba na yo na sentir ete toza pe na ba journaliste o baza ba journaliste simple toza pe na ba journaliste o soko yoki lolemo to pe langage na ye ozomona oyo aza journaliste mais na vie normale aza chrétien pe aza na kati aza na bonzambe kati na ye amen elobeli na ye eza na maloba ya reconnaissance kati na ye oyo azo reconnaître lolenge nzambe tate ya likolo azo batela pe azo bomba biso très bien na lingo za la concentrer papa Chic parce que remarque moko batu basali balobi moment yo lobaka makambo ya kitoko papa journaliste azalaka un peu déconcentré te tazo solola na batu nde tazo sala basine et puis ça ka distraction na kati ya mate ya pe na télévision très bien ngana lingaka tango cameraman azo filmer biso mibale yondo za mutu liboso zolanda mateya pe mateya ezo panzana na bisika nyonso. Merci pour la remarque landa na Holanda yo très bien tokutani lisusu kasi kokutana eza volonté na biso te lananga bien papa Chic nazana baposa ebele kasi baposa wana ezokokisama penza te na tuni nzambe pourquoi baposa na ngai ya motema ezokokisama penza te olingo te yanga nini naye kovanda naye réfléchir Bible ezoloba chaque chose en son temps très bien
Nzambe asalaka likambu na tangu pe na ngonga na yango. Papa Chic landa lisusu eloko na ningina bakisa. Na mokili koya eza mabe. Koya te eza kitoko. Na ninga ko bakisa moi sous question. Et ça la kanga kitoko. Koya na mokili nenge mwana bota makana mokili. Ngai na guna ngai. Fallait pas na ya. Pona nini? Fallait pas. Donc botami na famille moko lingaki te, to sepeli la famille. Te. Ozomona siko question no tuni. Famille o mutu abota maka. Ezalaka guna yete. Ezalaka choix na yete. Nyonso ezo salama na volonté ya Nzambe. Loko lezo salama na volonté na ye, fala tika nge sika na zalaki. Na ya nanga na mokili oyo te. Loko latina nga na mokili, ye moka zo sala selo ba posa na ye, pas zo sala selo ba guna ye. Ça va pas posa na biso hein ko posa na te. Bien sûr, mais na moi retard moké. Papa Chiki, na sepeli nenge Nzamba akutanisi biso. Amen. Tolala ki lokola bakufi. Na sena ngolu pe mawana ye asepeli komonisa biso lisusu tongo. Na pesi bino mbote mokili mobimba bisika bizwa mibino. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Papa Chic nazo ba appel mikolo makasi. Ba ebisinga balobi to comprendre que yo ndoza mosali na Nzambe. Amen. To bande ko zoyo lokola un comédien, un aventurier, mais ces derniers temps ba confier aux mosali na Nzambe. To considérer yo oza mosali ya Nzambe. Et bon tuni bango te pona ni balobi bon. Tête na tuni bango balobi par rapport ya ba prédication na yo. To sentir biloko nyonso zolo bezo kokisa mapezo salama. Munena nzoto ebatela kate, mapango ebatela kate, mituke ebatela kate, kozala grand star, grand artiste ebatela kate. Voilà. Biloko nyonso wana mapango mbongo mituka, soki ezalaki ebatelaka, me ngai na yo tolingaki bozwi na biso pe lingaki ebatela biso. Lokola biloko wana ebatelaka te, ebele bakoti mabele. Chaque jour, naba obaza na mbongo. Naba obaza na mbongo te. Misusu bakufi, misusu batikali. Lelo batebele bazo botama, lelo ebele bazo kufa, lelo ebele bazo kota ba hôpitaux, lelo moko na moko kolandisama ndenge mokili ezotambusama. Papa Chic, tika nkola pambola yo. Amen. To sambela. Parti ya malamu nde yango. Voilà. Tokanga miso. Ozolanda Papa Chic na exote moke na kati ya libondeli pona ningi na bondela. Te Papa Chic. Lelo sambela pardon. Oui. Sambela ma lelo. Na sambela. OK. Yo sonyo pangusa mouchoir boy. C'est le balika mo balokate. Yoka. Tala miso okanga to zoloba. Na ninga yo sambela te. To tama titi de prière. Ah d'accord. Ils avaient moulaïté. Papa Chic. Na nga prière moulaïté. Asalela biso soso ponga na otolia soso. Ngombe podwa madesu. Ponga na yotolia. Sutunga na fufu. Nana papa na osambela. Tika bazi na prière ndeko na ngai. Tena to bandi osambela te. Na ça déjà na kati ya kosambela. D'accord, d'accord. O bebi sa prière pona niko misu na ngaba ndo beto sambela. Eza yo fongama. OK na kangi. Tala ta yo moko misu banana kangaki. Ebi maloko to sala ba blague. OK, tokende. Asali biso ba miliki po biso to mela. Biloko ya kitoko atonisi biso na mokili. Kasi yaliaka yango te yaliaka adoration. Amen. Ah. Kozwa ngazo bate papa. Naibi biloko na lobaka, naibi ba na suka nango. Tata, yo liaka adoration na yemba. Molimo na yo na koluka. Molimo na yo mosungi. Yama yele ya boso soli.
nakoyeba nzela na yo molimo na yo nakoluka molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli nakoyeba nzela na yo yawe kosenga na papa kolekisa te kasi ya motei te na bwaka te makomi sala lisusu nzambe etekelasi oyo nakoti nakomati na suka koyeba yo malamu na nzela ya Yesu Kristu tosambela. Ok. Tata olobi ete makomi munoko oyo elobaka mingi yango pe sumukaka mingi toyaka ana bentando ike parce que otie moko na moko grâce na ngulu na ye ngai kati na ngai otia mateya osoki nazoteya ntango mosusu ezobima bilobela mais eza bilobela te nkolo tika ete bana na yo bakoyoka biso o bakobenga na bapele na bango o bakozana mituna kotuna tika ete bazwa biyano Seigneur na loti mabe makasi lelo base mitakala bazolanda mai balaninga na sali nini tata contredire bango na komona mokonzi amen base mitakala banani na wala ba penyel te tika penyel la fana o esi to mona ki ekoki. Non, c'est pas vrai. Bon, l'homme de Dieu, lelo toye kolobela maemi sato. Tout bano liwa de fao. Ko kufa ya de fao na nios ba obsèque ya de fao azaki musicien mouné na mboka oyo. Oui, bisek ngapelo to ozala en direct. Ah OK. Na okoba. Ozokoba merci. Okoba. To lobela de fao. Eteyo nini na liwa ya de fao. Mais avant tout, na ba na rappeler ba Rolanda biso. Bande ko balandi lelo yo bobenga imwa mingi na émission utikoleka. Lelo yo toche appel en direct. Solingo kota opposé ba mituna toza na problème l'homme de Dieu Sambela yo. Voilà, numéro yango eza na C, ya ba poste télévision na bino. Bobenga biso, toza na besoin de 5 appels, pas plus pas moins, 5 appels. Mais entre-temps, l'homme de Dieu ya nona nan. Liwa de fao et lobeloning. Na ba na trouble mbala moko. Voilà. Pour le sambo to soit gitan. Voilà. Na ba adoration na biloko nyonso wana na bimisaki. Parfait. Merci. Mon s'appelle na prière ngo. Oui, ça ira bien. C'était profond. Mais tant on le bina miliki, on le bina ngombe ba soso. Nga siko na bina aninga lo ba nini? Mais nzambe siko yo. Te na sape na suka. Obi nzambe siko sala ngombe aliya kaka. Adoration. C'est fort hein comme libondeli. Et ça profond. Papa, naza na problème. Nga moko pe naza ka conseil que naza pe na maladie ya moto. Mais biloko mususu na lo bakape. Eza na là. J'ai aimé. Mona suka nga na sape na makasi. Donc na ko sala open nzembo. Ah, oui. Au Kota Studio. Oui. Na mungongo nini? Ah, yeah. Essentiel ba yoka mamu na oloba. Ni ba yembara bien. Ba loba ka tiba yembara te? Ça va. OK. Yanola. Trouble moko ekoti na minute na mboka. On a ko papolela ngo penza batu bébé surtout l'église. C'est bien moins un contre 100. Mutakala na nkolo. Lidofolo ateye munene. Batako yoko yate. Wala ko munini zo mabebo. Oyebi batu musuba ninga batelemela bakomo na ngana yisaka bango na lobi mon frère. Atoyo telemeli ngana respectaga mutu azopianga ba kombo. Ozawona ndoto. Nzambe ndoto te. Révélation. Révélation ebisinga mikolo bika kombo oyo. Ngai te papa. Na sirisi trouble to mbriye nga poto pesa ngona bato bazolanda. OK, tokene. O monika nengo o mbriye parti oyo ba ogangelo na téléphone. Okay. Na yebi batu na ngai. OK, pesa trouble. Na yebi ba fan na nga ba ogangela yo ba koloba. Papa fait comme un trouble silence. OK. O yebi trouble tout na nga nini. Eza na force moko na verset biblique. Tant que le catholique totanga makomi toté totelema nengi moko pe trouble zalaka. OK. À 0 pour na trouble. Voilà. Papa serré. A au serré ngaité. Ah c'est papa zobi. Et to so biso mi balé trouble ndeko na ngai. D'accord. Yo posa na kata trouble. OK. Ni téléphone man kasi ndeko na ngai. Te na on se la appel ndaba tu. Tu moninga ti téléphone na. Na on se ne appel ba kota ba benga. Très bien. C'est trouble kasi. OK. Trouble moko ekoti na minute ona. Moka
On a ko papole lango penza batu bébé surtout l'église. C'est bien moins un contre 100. Mutakala nankolo, di dofolo nankolo. Ate ye munini matego koyate. Nako bete batolo lengwana na papole na nyati yo. Nako isi yo. Oko tato hôpital. Et bale kauki. Bambi seminene babimi. Vimana soko vimana. Pasuka soko pasuka. Oko sale lo côté. Et loba papa chéri ben piana. Miliki na biberon. Azalaka na besoin ya mapate. Kasi mokolo batiaka ina kopo. Esenga ki mapa eya. Elinkoloba ete bana bakoli. Papa Lutumba Sosola yango souverain. Akoli. Fongo la biso. Très bien. Papa Chiki. Soki liwa ya defao. Et enseigner ngate. C'est que na problème ya mutu. Na lingo landa likambo bien. Très bien. Soki liwa ya defao et enseigner ngaite. C'est que na maladie ya mutu. Naza penza véritable liboma. Véritable zoba. Véritable zoba. Baksa bongo. Ok. Ba me mangata na telema to ba me mangana école ya bazo ya bazoba. Landa. Ok. Defao. Soki ko tuna ye akoloba na sali 42 ans de carrière, 45 ans de carrière. Ok. Na se ya 30 ans te. Likolo pas 30 ans te, mais likolo ya 40 ans. Ok. Na zoua na ba détail, je suis très intelligent. Na pesa ba détail. Ok. Na kati ya succès ya defao. Succès ya defao ngai na kobotama. Na kuti defao déjà na kati ya succès. La na biloko na zoloba. Na botami na kuti déjà defao na kati ya succès. Siko kotela na kati ya succès oyo azalaki nango papa nga na yebi Congo. Na yebi mokili. Nzambe enseignanga pe alakisanga mokili kitoko. Papa Chiki. Impossible mutu oyo aza na succès, mutu oyo aza na mbongo, aza na basi mukie. Okoki kosala effort ozala na basi mukie. Oh yo moko lingi na Fox na yo bengi ma chérie. Viens. Olobi ningi mobala lobaka bolimi bandaka te e bandi. E bongo sikoyo papa, oyo basi yo bayaka bango moko. Batali eyembeli, batali ebineli, batali bote okakola defa na nini. Natali elamba bandeko basunga biso kuna. Nazoyoka ezopesa kitoko te. Na loyembo kuna. Na ebite suki yo pozo yoka. Nazoka musique oui. Ozolanda papa Chiki. Des fois enseignement na makambo ebele. Enseignement nango parlant na ningina loba nini, na ningina loba boye. Koyemba ebatelaka te. Bilamba of des fois alataki papa ba calculer bilamba balobi bilamba nyonso epesi $120,000. Batie ba ange ba bilamba na nyonso wana epesi $260,000. Atiki lupango. Ba chaînette te lupango na ebite ngana eto kolesika mongo te. Nazaki pe muninga na yete ngana za camarade na eta benga ngai sanga gelite ya na tiki mapango. Wana zalaki vie na ye privé. Ok. Papa Chiki. Eloko esepeli singaka na matanga des fois o. Et sali bata ebele to kufeli ba artiste na mboka na biso Congo. Mais okomona Kofi ayaka te. Ayi. Okomona Wera ayaka te. Okomona Ferry ayaka te. Okomona ba musicien baza na renommé baza reconnu na mboka. Ba ayaka te. Na mituni ba question, pourquoi des fois akufi ba musicien na baseni? Ba ye. Papa Chiki na yebi ba musicien bien. Na fani na ba musicien ba leki même na basi na fier.
ndenge ozomona ba musicien ti omona ka batu ba qualifier ka bango lokwa ba PD bazana bango ba PDT mais vie artistique et comme ça bango lokola basi lokola ba PD OK et comme ça bango lokola basi lokola ba PD soki sikoyo musicien lokola Ferre musicien lokola Wera musicien lokola JB musicien lokola Kofi batiki bandako na bango bazimi tuka cher mikolo yo nazo se planète mola mopa mokonzi a changer équipe moko ya sécurité na moni pe équipe ya sécurité bazana ba norme makasi ya musala tika boye kitoko na moni société de sécurité na ko tuna bakali ya bisangai eza compagnie nini ya sécurité c'est la publicité oui na c'est la publicité nga papa ngani na saboy na sepela na likambo tali sécurité muta kozala na insécurité te et loko ba bengi sécurité na protéger ka makasi ozo comprendre so na moni batu ba sala ngo surtout na ba norme ba bwa ka mutu na CT wana nga na sepela nango ozo mona papa voilà hôtel mauvais colonne vertébrale hôtel mauvais souvenir hein oh papa non moni nga na tambola ka na simba lisu madame te na palais na buka na colonne mais madame okima oh papa so okima pour mes attentes nga na bonde la ka libonde lika ya société wana ekoya te na boba problème tokoba OK arrivé ya ba musicien wana koya na bango epa ya defao na ekoloba na miziki mokile kanisela o ezo kanisela yo mais nzambe na likolo ako témoigner bolamu na yo un jour na eko vanda na eko réfléchir na lobia batune ya mokili balukelaka defo au problème bakotisaka defo na kati ya problème landa bien oui batu ya mokili nde balukelaka defo au problème nde bakotisaka na kati ya problème ngai moko natali ndenge ba musicien ba ye na matanga na ye na lobi mobalo azalaki sans problème na lobi kazalaki na problème na mutu te bandeko na mabino kala mingi te ndeko sisa na bandeko balimbisa bapele banyo kota we to continue na ozola na papa chic na nyonso wana ngana yebi Kofi abebana na batebele ozolana kobebana na defa otesa déjà ngolu bawera bafere omona fere ne intel balobana kate mais koya déjà na matanga defa o eza déjà basini moko a bien elaxi bolingo na eko fana na eko réfléchir alobi musicien oya ba Congo azana témoignage à bien molimo na yo pema na kimia Banjelu ba yamba yo. Ba kosele makambo des fois au chauffeur à ex-président. Na kamwa. Te, na yebi makambo wana. Ngana yo yo pardon papa. OK, d'accord. Na boy ba problème. Famille pauvre. Famille ezani logo teti. Ba kosele ni makambo. Na te na lobi na ye. Na lobi mabete. Na lobi mabete. Koba moto na nzambe. Molimo ne pe mana kimia. Wa molimo nani? Ya defao. Ba ange ba yamba yo. Bayembi bazuyemba boye kokosela moto likambo ya salite ezali bondoki vraiment kokosela moto likambo ya salite ozali mobomi tala succès nenge ke na sama bele tala nzoto bilamba nenge kei ala ta chaînette na loboko mabe ala ta chaînette na lokolo mabe acha fond de thé mabe acha rouge à lèvres mabe azaki soka chenyo vinga lo ya beauté na ona miso abato e monana ki ngana zaki soki na télé pe na défaut na biminkele tala mutu propre tala ye soin na lobi Nzambe soki ba kufi ba yokaka défaut aningaka sepela na lobi te ki chasa mobimba muta témoigner le qualité ya kanda azate tata apambola bino voilà. Tous les Ghana deuxième sujet na biso o ezali bongo ya Weranson na Sankara de Kumta. Est-ce que c'est vrai que Sankara ndeko finga wera wana alongwe vraiment pemenya wera to azali kaka pemenya wera? OK.
ya liboso ya mboete na loba na sengi Yansone pardon. OK. Famille ya mamobima na sengi bango pardon. Ponga mabe? Oui. Mabe? Nani na loba mabe? Ah, pardon. Lole munongiza nkele makasi. Pardon. Natika. Mais loba bien. Na kokate. Na kokate yango na mi sengi déjà pardon. OK, Koba, na encourager loba mabe. Tata pambola bana maison mère nyonso bisika bizwa mibino. Soki na lobby ke na yebi maison mérité, c'est que na beli mutu. Le problème na ngizaka mutu. OK. Wenge 4x4 ya monde génération na ngai. Ngana za mwana ya époque ya wenge 4x4. Peto ye ko accompagner wenge tangu ekaboni na biteni. Wenge El Paris, wenge BCBG, wenge Maison Mère, wenge Tonia. Oso comprendre ba détail. C'est-à-dire na vie ya musique mutako laksanga Dolphy azate. Mutako laksanga Wera azate. Mutako laksanga Jibe azate. Pena ko pesa yo na ba preuve ya ko lakisa yo mauvais souvenir to pe conséquences nini nga na zona kati ya musique. Très bien. Comment moto na Nzambe? Olobaka kitoko makasi. Wenge 4x4 tango ekabwani. Ba wenge komaki ebele. Mais ba wenge ototiaki kana Congo. Ezalaki de wenge. Wenge BCBG na wenge Maison Mère. Oh. Oto loba kala yango ezokanga biso lelo papa chic na lingaka ola nanga na bokebi biloko nazo lando très bien. Et puis na sala constater nazo loba mabe na limite batu nyonso bazo mona na loba mabe ba misusu bazo loba bien pour la vérité. Voilà, koba moto na Nzambe. Vérité za kitoko. Bakolo vérité, bakufa na vérité mais batika kombo na mokili. Papa Simo Kimbangu okufa na vérité. Lelo kombo na eza témoignage na mabote belé. Et comme ici batu ba milliardaire. Bazo lia ba fufu bazo mela. Na kombo papa Simo Kimbangu. Bazo changer basi nyonso. Na kombo papa Simo Kimbangu. Parce que Mukolo Kombo allait kombote. Jésus-Christ a confié à 33 ans. 33 ans, on est à Moutasilsi Betit. Anga bana misala, anga soba banda kwa soba mapango soba mituka. Mais tala bato ba lembongo na ye. Ngano na lembongo a Jésus te. Mais tala muto kebele na nzoto. Te olienze, olela mbongo a Jésus-Christ. Na lete. Osolia papa. Na lete. Est-ce que ça bimela nga déjà singa mbongo yango? Et bonga bimela nani? Landa. OK. Toko ba bunga sanga biloko na ina loba. Maloba na yo. Yantone yango ekotisa trouble na orchestre na yo. Maloba nini wana? Concert nyonso to baneko kende. Yantone poazwa muto azoloba boye. Orchestre ezaka yanga iteza ya bino. Papa oyoka ngona ba concerté. Na yokango ba député. Ba on est ba voter. Ba monde ba ko voter. Voilà. Public concert ça ya bino. Ano benga ba député. Na zomi tuna Yantone. Orchestre za ya yo. Yo ndo yeko salisa mutu test. Bande ko bolimbisa ngai oyebi bien dernièrement to sala no émission on azala mal à l'aise. Oui. Nazoba menace ba na maison. Ya ko sara na te, na yebi. Ndeko na ngai, pardon na peso adresse. Naza mwana Kingasani ya Suka avenue Ngangwele numéro 15. Na mire na biso ya lupangu na futa mbongo papa landa bien na futi décorateur mbongo na yebise mbongo yango toke na mira lupangu na biso ozo dessiner ngai Wera na Jibe. Wera yo so tia photo na ndaku na ndaku na yo. To Jibe so tia photo na ndaku na yo. Na kati ya ndaku na ngai na banaki ko tia calendrier. O ba tia kaka elongi ya Wera to elongi ya Jibe. Papa cameraman izala après.
Papa, allez Anitala. Cicatrice. Nabota makuluna te. Nabota makuluna te. Nabota makuluna te. Cicatrice oyo. Awa na fikin. Wera na jibe. Tala place bazoki sangai. Exaucé Ngiama. Azotamola na mituka kitoko. Sorayan piana papa. Biso to kufa ba martyr. Voilà. Eza lokola bato ebele ba kufa pona IDPS. Bana batikala ba veuve. Bana batikala ba ofele. Ya ba parti politique ebele. Ba kenda ofele. Boko zwe lokote. Hey. Voilà banane. Te ba o ba kufa déjà ba kenda. Nana olandela sa. Razo o ba na jibe na wera. Koba? Ngai na kufa na ngai na kufa martyr. Omoni même atako boka na podium ya concert à Fali. Eza makambo lelo te. Eza makambo oyo wera na jibe. Jibe na skol. Wera na primis. Wera na skol jibe na primis. Bacha awa fara papa. Eh! Et Genati Zera na bete l'après-midi. Très bien. Fala ko lo bango yo mokote. Ah, bilobela hein papa. Nous encourager. Bien sûr, mais tikana si c'est idée na ngai. Koba, limbisa papa. Papa. Tobanda awa yoka. Bill Keaton. Papa. Jibezoba. Ngaite, musique ndenge tobanda ko bwaka. OK. Ozolanda. Bona nena Noël nini tudiaka liboso. Tukulata bilamba ya sika. Tukudi ya ntutu. Tukumela primis. Tubeta no. Bonane. Ok, ikuna kota wera papa mutalalite. Beki tona tomboki. Ti motute. Eboka tikidi motute. Binadama ayiko kanga banakini balingi nini antitero Na binati. pesa mokongo tanda biloko Lopele. papa basi wana posa nini bapesa ngai te badanse na bandifia badanse zikala ozolanda papa nayebi bango bakolakisa nga bango te mais ngane nayebi bango depuis kala. Très bien. Wera ninga bomisa biso na terrasse wa Mbanza. Wera ninga bomisa biso bana changu na marché Liberté. Wera ninga bomisa biso na terrasse Sainte-Thérèse. Makamu nazoloba tanke autorité morale ya changu. OK. Papa moninga so na changu na ba voter te ba voter yo te. Olekinga na public na changu te. Wana bana wera. Te na oloba na ba député ba ye lelo. Ah d'accord. Namona Rabino olongwe lingwala olongwe ma campagne olongwe mbinza oyena podium na Sainte-Thérèse lukuta mutako voto turu azati contre campagne Doba lukayo hein. Oh papa Era ngo ebo. na ebisa vie na biso ngo ya quartier wana za ba mbongo be na se vie okima mabele kala ozwate effectivement pas zwate. Chura mboma ebi makamu na zoloba. Oyebi chura mboma. Asila. Chura mboma sila. Asila kala. Bato zo boka bato. Na pesi bato boka mikolo yo. Boka na bato mikolo yo bato kala. Kopianga bato na wana te. Ah OK d'accord. Bazape ni loko pianga ite. Pesa na mboma. Chura mboma pesa ni loko pesa. Pesa na mboma nani? Chura mboma pe mboma pesa na. Chura mboma ko pesa yo. Ah loko pesa ngate. Chura mboma. Ah. Ani loko pesa ngate papa. Chura mboma. Adani loko pesa ngate asila. Ah. Mimi ulinga vérité te poani. Maman a pesa ko ba $100 wana ndio mona on fait amukili. Chura mboma. Ah, bas apesa ko ba $100 na kosi. Apesa ko $100 te papa. Apesa ko $100 to apesa $100. Yo ngana mema ko na agence tant on a $100. Ah, papa. Apesa ko $100 papa. Tika makele to sa émission. Ah. Chura mboma ndeba. Yo na chura bozana problème to. Azane loko te, apene loko te asila. Wana ko pesa ba 500 ba 1000 ba pesa ba tini loko. Banana banako ya so pesa nga bato. Non, senga item papa. Sengati. Te pesa na moko. Te après. Pesa na moko. Après émission. Patrick Imbuta. Patrick Imbuta. Ah. Bazana pouvoir.
Pour Congo baloba so pouvoir ekwei mbongo peseni ekwei. Bon tokotala nano hein. Tokoba. Wera ye moko akabaka orchestre na ye. Et pas Sankara. Lelo Sankara de Kuta komi benga vice-président. Na ndenge nini papa? Ya orchestre. Na mongongo nini? Na vocali nini? Oh ya sala na maison mère. Lelo mi benga vice-président. Na nyonso wana na beteli yangi ya maboko. Voilà. Ndenge asalisaki réunion. Papa soki bapele so kota to se manifester. OK. Ndenge avanisaki réunion. Pe na kati ya réunion wana. Abandi koyebisa moko na moko musala na ye. Na sepelaki nango pourquoi parce que bantu baningaki basakana na orchestre. Ba komisa orchestre lokola eloko ya ba ventir. Mutu nyonso autorisation na lokola utaki epa na orchestre na ba concert. Orchestre c'est ya bino. Bino ne batu bako voter. Bino ne batu bo votaka. À partir ya wana ndo moni ba Sankara bazwa moto teti. Okokamwa ba orchestre presque nyonso ekomi na sentinelle oya telemaka na porte. Soka yoki ba fingi musicien na ye aye une émission. Papa sentinelle, est-ce que okoleka na émission pour le makambo orchestre etalio fongola porte mo konza kota. Osomona c'est-à-dire kati papa et comment lelo na ba orchestre komi oza cuisinier yo po comment kolobela musicien na yo. OK. Oza muta sokola kabilamba yepa comment kolobela orchestre. Oza muta porte yepa comment kolobela orchestre papa. Okomona na bato ba équipe ya ba sécurité ba comment ba porter parole ya orchestre. Ne yango wana bato ba bendi wera mato ba lobi non papa. Orchestre zo kene mabe. Très bien. Oza directeur artistique oyemba kate. Fina ba bouton ba volume musicien yo ka so e matasani ayemba. Voilà. Biloko wana nyoso za kitoko te papa. Sankara so kolongwa maison mère alongwa. Mutu ana somo na ye azate. D'ailleurs son tamoni amo da wera. Bien sûr. Sankara itega la wera. Wera muta façonner a pesi nyonso. Lelo so alongwe. Et sera okende za non, reconnaissance faut ezala. Ozomona. Ngana zo sepela na ba orchestre ezo ya sikoyo. Na kati ba orchestre ezo ya sikoyo loko zo sepelisa ngezani. Okomona mutu na mutu ayebi poste na limite na ye. Mais na ba orchestre kala biloko ani zala kite. Yango na uti ko yebisa yo awa. Oza cuisinier. Lamba biloko patrouille. Oza sentinelle. Zela patron tangwa yaka ofungu la porte. Na orchestre to yebi batu nyonso, to yebi oaza porte parole. To yebi oaza boye. To yebi oaza boye. To tika bikota kota. Soki be bongo e komi bikota kota wana ngape na minito yo. Na okoma siko mutu na omicha posto ngamo na lingi. Soit secrétaire ya wenge maison mère, soit porte parole. Soit vice-président nenge Sankara a se proclamaki papa non ki bonzambe te po eningi kuma lokwa maseki et sengo nange ezali parce que te bapele les okota makasi papa problème ezate na na posa oyamba bapele wana po esunga pe ngai na yo y a pas de souci c'est là na cha au parler tous on appelle Mokoyo. Allô? Allô, papa pasteur. Ouais, bonjour Kayo. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a bengi biso wapi? Papa, comment on a Déborah, on a bengi dans un hôpital. Déborah bengi dans un hôpital. Dans un hôpital papa tu connais. Yo na hôpital kuno keko lukanini. Yo na hôpital okeko lukanini Déborah. Hein? Ozana papa zobela makasi papa. Papa zobela makasi, papa zana prostate. Papa zana prostate azobela. Moi c'est tamboli hôpital est belé solution c'était papa zo msala nzambe. Et c'est solo ni to ko sala papa zobika te dépasser déjà bambongo belé papa pasteur. Hôpital wana ba traiter bien te.
Parce que totambo déjà l'hôpital mine na mboko solution zo mo ate de dépenser les gens bon rebelle papa to lembi. Donc to ki lelo za en direct to tino mega to benga to solo là. Peut-être to cause la solution. Tout ça nini papa mo pas moyen té. Na lobby boye ma sœur. O lobby kombo nani? Déborah papa. Bon, ya Déborah na minute oyo ndenge bozana papa. Nini penza obino bo constater zo tungisa papa makasi. Ils ont prostate papa. Banda tongo esa subi? Non té. Pas traiter mes réactions aux alakati. Lobby a subaki? Té. Combien de jours à ça la zo subate? Une semaine presque en haut papa. Bah nous c'est bon tout changer kabaka aussi baka do changer bon putain. Tout on la modi ma les sous te tomber la papa mingi. Yango nazo tuna a Marcel Déborah yoka nanu. Omoni yoka nanu. Tango zo solo na mosala nzambe fo yoka ka ba question o mosala nzambe azo tuna. O so solo kanga malamu. Nazo yoka papa. Na tuni boye. Papa zo lela azo suba to azo subate. Azo suba tazo lela ka pasi. Azo lela asuba azana posa suba. Mais ma suba zo bi mate. Yo linga suba. Loba nazana posa papa nanga asuba. Loba. Nazana posa papa nanga suba papa pasteur. Merci. Poussa na pembeni ya papa. Na poussa ni papa. Tuna papa olingyo suba tuna ye. Papa, osa posa osuba. Aningisi mutu. Na se papa mo andimi na kana mutu. Andimi na mutu hein? Siko tozo sala boye. Ngana zo bondela. Kasi po papa suba. Nzamba zo ebisa ngai boye esengeli papa atanga ba kombo ya basi nyonso oya bima na bango. Nzambe baba Yo yebi papa na combien de basi? Ale ka mama. Ka mama na bino. Lukuta. Papa na bino asasi batu makasi. Papa na biso bo se lebe na makambo ati papa pasteur na yebi na ngai makambo anati. Bon, bandasko ko tuna papa à part maman. Moi si mususu nani papa tika ba vanti. Papa toza en direct papa chic. Yaya ko kata te. Toza en direct. Papa se bino ko se ka nga papa ko to. Ozo kufa penza. Te, mutazo seka sa te. Journaliste atana ba aventure makasi. Landa. Zolanda. Bon, y'a des beaux. Papa. Tuna papa à part maman, moi c'est ni lissus. Tuna ye. Papa on a une vérité pour Bika. À part maman, moi c'est ni lissus. Papa tangi so na jiditi. Yo moni na ebisa joni. Atangi so na Sylvie. Atangi lissus Sylvie. Sylvie lissus. Mususu. Tena mami. Atangi lissus mami. Papa, il a coupé papa, o confirmer na mosala nzambe. Te. Wa misa to suba te, yebisa ya continuer. Te, insister. Na linga suba. S'il te plaît, na linga suba. Bien sûr que Charlotte. Charlotte, zoyoka. Yebisa ya mususu. Ça va yaya yo siko ko banga te fongola papier direct comment on est ça les logoté ago subaga soki yo simbi ko banga te ko benga mama te na lobi yo ndoko subisa ye ngaza mwana nekolo na biso bongo na zali ba befona benga mama zali musika te boza baluba na benga mama ça va kata benga mama soki asubi te bo benga nga na pokwa d'accord papa chic ata yo moko oyo ça mona simba iloka papa hein
Na bosani. Ozomona papa ba fantike za makasi na bana mibali. Non. Siko abombela na ebana. Siko et pourtant basi wana nde batu bakanye masuba. Bana woli misapo émission leo na kokate. Mon balo ala kindoki. Ozomona. Ngai papa nazaka ndeti na maladi ya mutu. Te na munya ondelelo. Na confirmer ka lelo pour le. Mais makamuna lobaka eza na nzela. Ozolanda. C'est-à-dire bande kona biso o ebele bazobela bayibi ba problème na bango. Mais balingi nde ko lobate. Ozolanda. Nzamba sunga bango pesa bango mitema minene. Naza na posa ya ndeko moko ya suka so akoko benga biso poto shite. OK. Bon, numéro yango les ana c'est tinalobi ndeko moko kabenga. Ah d'accord. Na likamwa problème etalaka te mwana mobali to pe mwana mwasi. OK. Ete biso bato singaki mwana o Debora benga pona kaya papa na ye. OK. Te. Ozomona. Biso to le ba rappel kokota to. Kokota nde kozo. Nde yango wana papa moko na moko yebi ninga so memela orchestre na ye. Orchestre na yo. Soki eza ya batu nyonso, siki ezala ya batu nyonso. Orchestre na yo. Soki eza ya mutu moko, siki ezala pe ya mutu moko. Kokotisa bato ebele na kati ya orchestre te. Ezopesa mabe makasi. Ozomona papa chic. Très bien. Orchestre komi na bato ebele na kati. Ezoyeba na lisusu te. Wapi président, wapi vice-président, wapi porte-parole, wapi mukala. Ezoyeba na félicitations mon frère à moi. Ezoyeba na ti wapi mukala. Na yango wana na beteli ya ntone maboko nenga salisaki réunion yo monaki te musicien na guitariste oya mwasi bakomi koswana en pleine émission ba vérité musu eko bima ndebo monaka na ba orchestre batu bazobomana babomanaka dia kwa monaki ya mobali te azo réclamer que Sarah solo alobiete akobomisa ngai Patika la kimia. Sans moi. Ozomona makambo leka na ba orchestre. Non. Orchestre eza famille moko terrible. Famille moko extraordinaire. Tant to kuta na ba orchestre, musuta uti na changu, musuta uti na mwamba, musuta uti na funa, tokoma ka bandeko, tokoma ka famille. Tokoko buaka na ba maladi te. Papa, omoni makambo ba orchestre oyo, nzamba tongola batebela comme ça bango ba ambassadeur de la paix. Kasi boyeba ko gérer ki ambassadeur na bino. Soki bo gérer ngo bien te, nzamba ko longola bino ba ambassadeur po bozo gérer ngo bien te. Papa chic na ebisa yo. Appelle le côté. Biso to so ba problème na changu avie ko ya appelle Zela. Azela biso. Liboma. Finga la TVT. Limbisa. Na ozwa nengo bibo na ozwa appel. Allô? Allô papa. Oui, bonjour papa Nangai. Oui. Aux en direct là chez Biso Télévision. Aux soirées à Kanda. Allô. Allô, Azo Kayo. Oui mon frère, comment nani obengi biso wapi? Comment on a rigolé na bengo depuis ma tête. Oui, moi na ma tête. Boni Edingwe. Boza bien na ma tête. Aza bien na ngolo nzambe. OK. Pas toujours qui bisa toujours na mama wera mozo kati. Yo mo intimidé wera na TV finga ko mo wera. Papa, yoka nan. Ndeko na ngai. Ko finga ko mo wera. Yo lité akana na pouvoir finga wera. Mon frère, ozo luko ko tanga na rankini pona nini ko? Yoka nanu azobanga ki matete na yo te. Yo ndeko ozo bakisa ba yo mo intimidé ba tu yo ndeko za wana yo za nani? Te nga naza mutu simple ka ba nyonso naza mwana maison mère. Nabi naza mwana maison mère. Olingo longola nga na orchestre. Tu final kama non. Oh papa. Te papa chic zela. Tout fina yo moko. Te zela kodise gante. Kodise te na yo kama finga na nyonso. Yo mouvement to salama yo salaka. Boyo salaka. Keba na yo moko pe. Keba na penda yo. Keba na yo moko pe. Yo. Boya non c'est la bino tout fina yo. Papa Boya non c'est la bino. Nyama na yo moko. Yo. Tout fimo boy yo moko. Imbécile na yo moko.
tokozwa mpe yo epe mama na yo imbécile na yo moko ngafinga na yo nani yo keba na yo moko kokata te tofingana nano kokata te tofingana nano loko oluki yango zoba na yo moko mpe eya yo moko mpe mama na yo ebema mama na yo moko kizangi na yo okufa yo nani yeba yo nani yo tonga na okumisa weka yo zalaka yo na fikini toyebi yo kanga mbanga na yo moko zoba yo moko n'importe quoi yo moko papa tola te ba responsable ba ta biso non te papa pesa nga téléphone o pesa ote ya bebe na yo moko kizengi yo moko yo to kutana papa loba lisusu loba papa kate mission te loba okata papa okata nanu te ngapena ninga mutafinga ngai te liboma na yo oya intimide nga matete ne nini nga opeta nga pena matete na mona ka ete papa mbi kate mission ko nini papa tala non. Poeti na modèle papa. On préparer des missions na yo, on ningo sala ngama ben mission na yo. Tala, on ningo sala ngama ben mission na yo. Et même ponda dollar boss. Omoni mission yo. Omoni mission yo. Papa, o tsheba tuna yo batante ngai. Non papa. Ko sa ba mission modèle oté. Hein? Non la micro non. Ah, dis monsieur. Hein? C'est la responsable. Quoi la responsable non. Yo maman boaba no finga ngai. Est-ce que public il monte finga na public il faut réagir bongo. T'es papa chi. Yo l'homme de Dieu. On mutuna nzambe. T'es na mutuna nzambe moko pakola nga nyene longité. Ah, t'es non, je suis pas content avec toi. Moi aussi je suis pas content avec toi. On nous met classe comme en français. On nous la sangani. Que toi tu parles le français, toi tu connais le français. Tais-toi, va te faire du food. Papa, papa, bande wala ntokuta jimba sima. Merci beaucoup na bino. N'importe quoi. N'importe quoi. Papa, on a bien d'émission. Que ça, ma beauté, papa. Pardon. On a bien d'émission, papa. Léo délicat, c'est ça, 4 émissions. 4 émissions. N'importe quoi. Vous me connaissez? Quand je... Moi, je suis ancien avocat. Vous me connaissez ici? Oh, mon cher ami. Quand je laisse les temps, tu commences à me jouer en français. Tu sais, moi, je ne connais pas le français. Oh, vous blaguez avec les gens. Tais-toi. Va te faire de foudre. Comment? On dit comment? Tu dis le français, parle. mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.